budget privé à ça mais le premier proclamation alors proclamation on a et no bana poto ba so que ba combat ba couturier parce qu'il y a changement d'ali au moins c'est ça peut-être il y a 10 ans ba tu vas au tchèque comme authenticité mais libosé là qui tant ouye mikili il faut un combo avec marque ya couturier alors ngata nguna yaki Nathalie Keno le roi na mutala mambango na idéologie ya vinyaka na donc il faut emporio donc gilele emporio ya mwana monique na benga magaji les emporio quoi donc c'était pour cela mère na mikili to boka ba komba ba mère donc to soki ba kombo tango komi mikili en tout cas changement automatique il faut changement ça pose à la lire et au senga Keno il faut ça combo ya couturier automatique na ndenge ya momesano na biso tokosala commentaire te na ndenge ndeko wana otikoloba ba propos na ye makambo na ye etali be ye moko mais toyebisi bino parce que émission ezali ya bino moko bosala jugement botonga kasi po botonga toujours boîte noire ekotambola tokolakisa bino makambo ebele to prometaki bino tokolakisa bino ba cuisine congolaise ndenge ezaka na poto tokolakisa bino ndenge bana basakanaka na poto bana ya biso pourquoi bana balobaka mingi susu lingala te faute ya banani bino moko nde boko juger biso pe toko juger na bino toyokani yango wana tolobi boye bakombo ezali malamu mais bakombo nini soki nga nazwi par exemple kombo ya lieke nakanisi na kati ya kisasa bakoloba kombo wana ifo uta likolo eza koma bata likolo eyebani bongo so nazwi kombo ya dolce elakisi nini nakoyebisa bino basignification ya kombo wana tobanika na dolce wana mpo na bino bana mboka boyeba ke soki moto asala elamba na ye akopesa kombo na ye na poto ezali bongo soki nga nazali Martin consort nasali elamba na ngai to pantalon na ngai to veste na ngai to elamba ya mbula nakopesa ngo kombo na ngai Martin ekotikala griffe nde tobenga yango tolobaka griffe eteli griffe soki yo kozwa kombo na ya Martin oza kombo ya Martin te par exemple kombo na yo John to kombo na yo Pierre to kombo na yo Sele etali kaka yo moko mais botala bozoba pa ekomaka bozoba ekomaka ke na signification ya bakombo mosusu epesaka mabe yango nde eloko boîte noire akoyebisa bino sika oyo yo ndeko lati kombo ya Dolce et Gabbana parce que ezali Dolce et Gabbana Dolce ezali kombo ya mutu Gabbana ezali pe kombo ya moto donc deux personnes basali association na bango na couture na bango basali ba modèle na bango basali ba défilé na bango ba présenter yango pe ba tie griffe na bango marque na bango Dolce et Gabbana mais na information na bino boyeba ke Dolce na italien lengsi douce simplement douce neto baka monsieur azali douce mono azali doux to maman wana azali douce Dolce elakisi bongo Gabbana ezali kombo ya famille ya bato nayebi signification nango te mais ezali na bakombo mosusu na italien na kati ya ba village italienne ezali na bakombo mosusu ezali na signification ya bokoko na bango toleki toye kozwa exemple ya emporio balobaka emporio te mais emporio toyebi bato mingi bakombo na bango tel emporio Jean emporio tal nani emporio mais nakoyebisa bino lelo tokende mosika te emporio elakisi grande boutique elakisi boutique ya monene elakisi grand magasin elakisi bazar elakisi lokola magasin GB par exemple loin de là pour la publicité nde naza koloba mais naza kopesa bino baexplication bino jeunesse congolaise jeunesse kinoise boyeba bakombo bozali kolata solo soki elakisi nini ezali malamu te mboka na biso ekozonga nsima toujours na babiloko wana ya baaliénation mentale ya complexe d'infériorité tozali nango toujours epai ya bato mosusu mpo kombo na ezali kitoko okoboya na kombo na yo ya mosoba okoboya na kombo na yo ya kitutu okoboya na kombo na yo mosusu ya matondo to kombo na yo ya mayala parce que kombo na mona ngo ezali elengi mingi donc sucre na munoko isala kitoko mingi na matoyi olati kombo wana mais boyeba ke kaka na kombo na bino bato boza kosambela bozata ba kombo wana ezali komema mababe oyebi te soki elakisi nini oyebi te mona na apesa kombo mpona nini tina ndenge akoli parce que asala elamba yo olati elamba wana tomona elamba wana kitoko omipesi kombo wana boîte noire aza kocontinue emporio nauti koyebisa bino ezali grand magasin ça veut dire grand magasin soki yo kombo na yo Jean emporio yebaki kombo na elakisi Jean grand magasin to Jean boutique to Jean bazar to Jean ligablo tokoloba eloko mosusu te eza ndenge wana toleki
soki kombo na yo o ngai Eric Uomo o ngai soki Jean Uomo o ngai Sele Uomo yeba ke Uomo veut dire simplement et là ici simplement homme moto homme l'homme et là ici l'homme en italien Uomo U-O-M-O Uomo l'homme oh boutique mo zela ki wana kombo nango nini o Uomo ça veut dire boutique pour homme ça veut dire ça et là comme sous-souté donc ceux comme on a wana alors comme on est là ici c'est l'homme Eric l'homme alors botela est-ce que ça significatif rien du tout toleki tokeina kombo ya nini Calzature tozaina magasin moko na kisasa boyipa ezalaki na matonge kombo nango ezalaki Alitalia Calzature ezalaki na kombo ya Alitalia compagnie aérienne ya avion na yebite pour nini ya Italie pe Calzature na yebi ndeko moko azali quelque part na Kinshasa ami pesa kombo na parce que kombo na kitoko mingi kombo na ezalaki kombo magasin moko alobi kombo na ye nga banda lelo kombo na ngai ya lui Calzature alors on a observé le que Calzature laxi chaussures sapatu simplement et laxi sapatu alors lui ce qui comme on a lui Calzature ça veut dire lui sapatu lui talakaka donc eza chaussures alors boye baba kombo za komi pesa ezali soni mingi to continuer les sous to allez toujours na boîte noire et où tu